c'est pas donné à tout le monde quoi. Au monde maman là on bon du colo cher. Colo cher en plein kit. Vraiment dans il faut ça mutu mobo au markangai. Donc au sala ngelo côté mais parmi et ça la biloko mususu oyo sala et markanga na vie donc et maman là on bon à sali c'est pas donné à tout le monde. Il y a du colo cher et tout mbelo nzambe. Colo cher azo se permettre koloba billet $10 eza billet il y a $30 il y a VIP ezali en tout cas maman là on bon na zangi maloba. Pour ça fait débat hein, par rapport à vidéo wana. Ça fait débat Kotobo José Ntita Kotobo et maman alors ba billet à $10 ezali ba VIP ba balinga VIP billet il y a $30 pe ezali. Alléluia. Amen. Si on a besoin il y a 2 personnes au ba oteka ba billet o moko ozwa ya VIP a oteka ya VIP moko ozwa yani donc point de vente eza awa na ministère d'intercession la mano dit pour na bandiko ba Hollande biso so besoin ya osomba ba billet ya spectacle ya Bellevue quand dit ba star na biso to linga ya théâtre eza awa donc on va soutenir bandiko na biso. Amen hein? Maman Mutombo ya oswa ba billet à $10 eza le 29 mars na Showbuzz. Maman Olivia, babi à $30, yakozo. Chaque jour, il y a culte. Vous pouvez se communiquer et puis, bon, on y est, hein. Si vous avez besoin VIP, mona maman Olivia. Si vous avez besoin, il y a $10, mona maman Mutombo. Amen, hein, maman Nana. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nga na ozwa 10 billets puna hein tellement pas passer là-bas billet pas sommer là-bas billet hein na yebi ba tu on peut ça billet na nga moko na on peut ça billet na on peut ça bino te famille Bota mais famille Bota pour ça billet hein. So, vous avez besoin de soutenir et que je sais pas 3 billets, 5 billets, mon anga, on va le faire. Amen. Hein? Tout ça lango pona. Moi suis assez na ministère. Alléluia. Quand on a des activités, surtout bengissier, à moins qu'à zan libanda mboka, mais à bongi sera programme n'est pour que asanin azala. Naba concert nabiso. C'est parmi les gens qui achètent des billets. Ba billet belé tom ça au la bateau belé ba billet pour baya. Alléluia. Tout ça en guise de reconnaissance et aux ala bien. Moto a ça la ko bolamba zungi c'est la qui m'a bêté. Amen hein. Non. Mais tout ça la m'a bêté. Et ça m'a je peux pas mon ngo ba bien ça le quoi complot hein. Et ça m'a bé par rapport ya nini. Ndinga no zakana banani. Oh, yo passeur de la fois benga yo kenda te. Passeur de la fois benga yo yate. Siko so mo te ke Bellevue ce passeur de la fois lobe naza na posa ba comédien ba ya Bellevue za mutaliboso. Siko yebisa nga tango maman na biso la mbonga betaka concert. Oso mona l'autre là. Na concert maman na biso la mbonga. Oh yate. Et qui rave sisi mobimba bango ni tout ba oyate parce que bango baza batumo batambola na robanga nzambe te. Batambola banga nzambe te. Toke musika te pas cher de la face là qui appelle là. Au mona sila ya. Te ya rati to mona madame Bellevue. Siko yebisa ngai mama lo mbonga beta ba cause so mona de sila kenda. Te non kenda. Siko papa biso José Ndita ota ko beta dernièrement au mona sila kenda. Si vous avez besoin de Bellevue a kangamaka beaucoup plus na basala nzambe par rapport balobi mwana oya tosa maka ye wana pambwa maka et yo so comprendre ngote que ils ont comploté hein et ils ont complot par rapport ya ni est-ce que Bellevue ça na ni ana mbongo futa maman la mbongo toi ça mbongo futa José Ndita donc c'est que maman la mbongo sali on a propre volonté na et volonté na ye avant d'être là bi que mwana oyo Bellevue a soutenir nga pe na ba œuvre na nga c'est cadeau avec ça quoi cadeau surprise ayi après lobby lisusu na chez mbongo na yo liaka na banani mbongo na yo tala nzinga na yo kala mbongo na ngai mbongo na ngai liaka na banani tala batu nini entourage neza banani
Belva aliaka na bofele aliaka na bamama veve Belva azalaka na basala nzambe yango omoni mpe basala nzambe baza en retour epa Belvi exo il faut tala ndinga no parcours à vie na nga na sala ngo na banani ya tambo na banani oyo mona tambo na banani siko faut tala ya tambo na ba ya mikolo OK nazala concert na nga mombo pa na mona délégation Belvi ti va elinga bato siko boni ngai pe na sala ngo te pa na ye donc je comprends ce qu'ils ont en vraiment que soutenir ne konaye mais côté musu ça fait parler ba bilor mbongo comme ne mutama talana et ça problème quand on se comprend ngo te ceux qui maman leur mbongo asala ka on elle na bango matalana biso tengato mona ngo logique pour ba musu bazo lobela muta ya na insulte azate babanda déjà na anniversaire ayaki l'anniversaire aye a PC la premier ye ngane to na rendez-vous le 30 max on a rendez-vous le 30 max donc vraiment bon attend répondre tu attend promotion par rapport à Lombongo babia yaki déjà na anniversaire il y a Belvi Kandi jour avec oh déjà c'est Bespira bazan avenir te ya zo kangamana ba PD ya zo dédicacer ba lesbienne yo kanise tout autour wana nzambe ya likolo azosepela nzambe aboma Sodome na Gomorrhe mpona bato wana yango bato bazalaka pembeni na yaya bianca bozolo boyenda ntambo wana bango nyonso nazoyebisa yo yebisanga so moda ya madame Belvi avai na église abwaki Jerry Cobetox te nan te mais yaya azobwaka mura oyo aza soni na compagnie mpo mura aza nani mura iboyebite lobate mura na barezi oyebate baba defo ti ozomona siko bato yaya akutwayaka bango wana sika otambola na basala nzambe te mpo azali na bato akotambola na bato wana ndenge nini ozomona teke sani na ye na basala bandeko mosusu ekozala sani moko bakovanda assiette moko te parce que Belvi azokangama na bamama lombongo ta moto ka mama lombongo afanda otekela Belvi billet na cher mais mpanzi kuna mpe bakangama na bango na bato mosusu baza bien baartiste mosusu ndeti batheresia babiseke ya mosusu baza na bango bien mpo epa babi azosoutenir ndeko na ye asala nini azosoutenir ndeko na ye omona yango tekene azoconduire lekine aconduire ya na erreur po ye mona mokolo ana eloko te ndani ye mama ono tangi komo ye mona aza na eloko te siko akosoutenir moto ye oyo aza na eloko te oke soutenir moto mpe aza na eloko te bino mbebo ana eloko te ye alobi bino bolobaka pamba natalaki émission na ye moko il y a déjà des jours bien ye bolobaka pamba elelo ye akomi kose permettre bafungu chaîne na ye mambo ezokende azotourne bafilme na ye mambo ebele bino bolobaka na bino kaka pamba malamu toza kaka tokota esika nzambe akumba biso esika azokende bien yaya akota na monde asi je savais kala te naoloba na akota na monde asi je savais kala te balobi babundisaka bana elaka te mwana elaka oyo asala eloko te oyo ozanga te elamba kolata na mbongo na pasi oleka ata na chaîne na ye otourna azwa ata mwa $10 napesa yo ofanda na kiti ofinga mutu amenasa yo te mutu asala eloko te yaya egangaka na miso ya nzambe loba balia mbongo ya Belvi te soki baliaka mbongo ya Belvi eke omota loba nga na benga la patrona te ti ye consciente esa ata intimene te 2 jours te alobi na ntongo na 12 heures video nauti kotourne kuti na ndako ya Belvi la patrona journaliste matuni na ndako ya nani epa la patrona nauti kotourne kuna vraiment bato balukaka nga na la patrona tokabwana wana aza leki na nga aza mwana na nga mabokele tata na biso théâtre donc moi tokabwana la patrona te tu es conscient Belvi Kandi la patrona tournage na bela salaire à pesinga nga mona bi oh bela tournage wapi na Belvi TV Kandi la patrona d'accord ba ba ko tout cabonné to ba problème
Donc voilà, moi la tata na maman na maboke. Donc vous allez moi passer pour nous tu peux tourner pour na kati anda kwa Belvi. Donc na temps on sala ma bêté. Ah OK. Donc moi mungina kama kutu tayina ronel na funga enveloppe nga ça n'est matin. Elles sont oh non. Yo lelo muta bongo yo zo vanda na kiti po tukai. Ne loko na malonga oyo lataka. Ah bien kata donc so ayo ki bongo se pelate. On lataka nini? On va no critiquer robe mutalati. Tala, papa na biso sonika futa banoloba. Est-ce que oso mona mipenda Marie Misambu? Ah. Yebisa biso so mona mipenda Belvi. Bo critiquer robe na bango balata ki kuna na anniversaire. Toza na tawana te. Oh, muta famille bota moko ta ko vana sala mamba robe na analyse ça te. Alati robe na ye. Menga sikota na koti na catalogue ya robe wana. Na tali robe wana bo. Na zui soso mutakala na tie mupandi. Au quotidien na robe. Li mama. Olili mama. Ya. Na tali robe na pamba. Ngapi na mekaki na molimo Esuki ana geno. Na tali ngabi na likola robe te amukuse. Et c'est félicité. Il s'est félicité. Na meki robe na nga mulai. Et zui ngabi voilà. Biloko biso to rolataka yango. Boni yo za tayi mabe. Ekoko za robe olate sala lokwa mulongosi. Et ça le quoi entonnoir. Ah. Ba ti le quoi entonnoir liboso parce que ba zo ma iba verser na kati. Zo lubizo et ça la bien te ba mba. Tala robe wana bien, tala na soso mutakala. Docteur Laura soso mutaka to kotise na robe. Na robe. Comprendre. Ah, te yo tozo mama be. Comprendre tiko yo. O mona ke robe wana. Zango so ya pamba. La soso mutakala. Izandini. Fifi mama e bilongi na biso ya famille. On se que ça bataille na biso ya famille. Ah, continue. Sokozi misilolo, otali sila, otali bianca, bataille na biso ya famille. Fifi mama e bataille na biso. Tala obe abobo. So avant de faire que la maman bango. Na kutu naza mukie partout. Montalanga. Donc yo mo doza mukie o miyebi biloko nini oyo kolata pour correspondre na taille. Na nzoto nanga na taille nanga. Donc ko luka kelo. Nako nana ta kola likolo nini. Omona miso yo to so lati kola ne sa kelo kwa 8 te. Miso lolo. Oso mona na kola. Ya hotelema. Bandeni. 8. 8. Ale koma. Ya funda ba te panzambe. Ya funda ba te panzambe. Ata imabe. Donc azata imabe. Afuna panzambe nzambe poko sala ngata imabe. Atuna papa. Ya ba tu nyonso bazo imabe azo funda bango ka panzambe. Afuna nzambe e panzambe. Nzambe panzambe sunde. Kasi po mutasale ona nzambe. Kasi mutasala ebongo nani? Nzambe. Okay, funa pa nani? Nga na pesa nzambe merci Seigneur parce que osalanga likolo munene na se mukie zo lokumu parce que na taille nanga mabe oyo j'ai des bons tontons ozomona j'ai loué une maison siko ya zande siko ye na taille na mabe oli accepter taille na mabe apesa nzambe merci pourquoi nga kaka toujours kotuka nzambe nani ozolata biloko oyo nzambe akoloba loka oyo te na kana peso nzambe afia kolo lisusu po kimi susu bo wala mislolo siko boni mama na bango ba kondi une erreur ko ngai Belvi ndenga za boye so la tali la moni la patron la telo mo boye omoni tan na anniversaire à Belvi ata robe moi no avant na kiti on senti que robe à mère et soukia eleki jeune et ça la mère qui to quoi na talon na pose na beta siko boni yaya di kuma kolon pe men koso la petite sœur aux États-Unis na bifama na mona robe za na magasin bobona ba pesa les biso na référence obi que madame Belva tekisi robe wana donc si les influenceuse na comme musika non yebiso soka lati eloko boye nazo loba na yo robe wana modèle tekami na États-Unis petite sœur nanga zo tuna nga binanga yaya na monyango awa siko mutabimisi lokola 87 € na ye
asombi robe na ye soki tobeti yango déjà na dollar déjà à propos déjà basana ndambo ozomona 873 euros. Ah, 873 euros. Si on se dobetela yango atako to 87 euros to keka na 87 euros. Il y a consommé ma déjà 100 dollars facile, c'est pas donné à tout le monde. Si on mpandi kuna e ba ta ba pesa mais tu vas prix combien? 237 euros. Ah, bino bozo bila 800. Il y a 200 bien quand ta coûte. Bino bo kiti ngote. Bien quand, nous non ta vérité. Basima aluka kitoko olata. Aluka telo à 500. Aluka kitoko olata. Akomi da mama. Leti ba combien? Ba robe milaye sali bien. Ya mikuse sauté. Ya mikuse sauté pour le colizate. Bien que nzambe na ngai ozoma mabe, est-ce que yebi ko ozoma mabe? Na bi mabe na bi ya solo. Omotala, omona vu ko lingate bato ba fingo. Neti nga na taka ba pantalon nga makonene. Na nga mukina luki chemise nga. Naza fier la taille nga mabe. Naza rango vraiment trop fier et puis trop sûr. Ozomona. Siko boni yo mutu ba pesa taille ya mabe. Omi yebi ke na taille mabe. Mozo luka bato ba fingo ka taille mabe poani. Ah donc c'est que ça là on encore mais yo mo za posa bato ba fingo ta ya mabe yo mo ko na posa bato ba finga yo ozomona nzamba bimi batela nganza mina batela yo boni nga lati ba veste nga minene na mi bateli na nzambe ba bateli nga pe alingi kuta mta finga nga bia kata mabe so mi bateli na hote ça ndeni otala video mo boy ba miso. Très chers internautes, malgré que nous ne connaissons pas les noms, mais nous vous honorons cet après-midi par cette émission. C'est pourquoi raison pour laquelle nous vous disons, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépendrait de l'ère à laquelle vous allez nous suivre. En ce net moment, c'est moi, votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, l'élève de Casse l'artiste. Vous êtes sur GI Télévision, accompagné de moi, votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître. Je suis Exode Mikebi. Dans ce plateau, je suis pas seul, je suis avec Bianca Zanga. Mwana suka ya famille libota tango na bali ya Bianca Zanga na mupandi ya batu misusu miteme koma likolo et puis na mipandi ya batu famille libota muteme kiti pour bayebi qui est défenseur à makasi aye. Voilà, je profite pour dire un grand merci à celui qu'on appelle Esta Morena, la parisienne de l'X, Joyce MJK, Jessie Mulombo, Sandra Riziki, Motema. Alors bononio soana boza base au bo accompagner ngai toza vraiment main forte. Voilà, je suis avec Bianca Zanga qui dit déjà bonjour et bienvenue. Boni. Nini susubui. Ah, oui, c'est une émission sans parole. Obi ndok ba sepeli. Ba sepeli to ba moni. Baba. Olobanini. Babi ndeto vandi boye. Vaut mieux écouter comme ni baba pour mite mes alikolo sousti. Voilà coutin. Voilà, bonjour, bonjour, Nabino Nyos famille Libota, Batuti Balingara Biso, Balingara Yemoro Poutine, autorité morale, en tout cas, Biso Peto Lingarabino, vraiment, beau liker, beau commenter, beau s'abonner, et ça, la Biso vraiment bien, beau que nous consommer, film, et Biso pote, et on voit vraiment mes autres qui sont en Kata Bella, oui, et la Candista Kunape, ma sœur, on dirait, bah, ok, déjà la fin, on a qui lobby ezalaki non lobby ezalaki 10e épisode en tout cas to consommer film na biso et que ça la biso vraiment bien. Voilà, mais na molo là oza na peau na oté hein. Ni maladie. Je bika maladie té mais
nzoto yango mpo nzela ndeti te. Boni basango famille Bota. Oui, famille Bota bien, famille Bota bisoni à tout vraiment ça va. Dieu fait grâce na famille Bota donc nzambalo la vraiment zo sala, nzambalo la zo batela vraiment. Merci na yemoko dongo lesa nzamba versa, c'est un grand merci à Odette lesa maman la décidé. Merci à toi Niki lesa mi fille lesa motema ya papi, Irène qui a luta en tout cas mes condoléances na famille qui a luta mobimba famille Zanga donc na kofeli vraiment papa donc en tout cas mes condoléances à la famille Zanga, famille Kialuta, en tout cas au nom de cœur avec vous vraiment merci à toi Nadine Kialuta courage, Jocelyne Kialuta courage, Karine Zanga courage donc famille Mobimba vraiment bah courage Nabino Nyonso, un grand merci à Bibi Choumoussomba Ipoupa décoration, Patricia Branco merci à toi, le roi célèbre Christian Goma merci à Mauvais propre Tito da Costa et pourquoi pas na bande connaît surtout papa Kuluta famille Bota Pams Matondo merci na Chacha donc batutu vraiment balinganga ya pichu des fois na mignon noble exode ba question ya yo biano ya voilà ba question ya ngai biano ya Bianca Zanga lelo déjà tozo kende déjà pembeni ya fin ya février toyebi ke événement munene au famille Bota ou bien Bellard Production ils ont préparé le 29 mars ba organisation ils ont kende ndenge nini. Voilà, donc merci beaucoup Bellard vraiment aux hommes a déjà promotion de salama et tout le monde est bandé comme ça bazaki déjà na kata showbiz bakene déjà ko la promotion na bango kuna et puis tout le monde ndenge basali ya nzambe bakoti makambango ba mama biso la mbongo papa ya biso José Nzita ba mama ya biso Enis donc bato belé vraiment baza ko baza au full moulin vraiment pour Nango pour soutenir madame Belleville et facilité c'est pas donné à tout le monde quoi au monde maman là en bon du colo cher en plein kit vraiment donc il faut ça mutu mobo au markangai donc au sala ngelo côté mais parmi et ça na biloko mususu oyo sala et markanga na vie donc et maman là bon à sali c'est pas donné à tout le monde il y a du cola cher et tombelo nzambe cola cher azo se permettre koloba billet $10 eza billet il y a $30 il y a VIP ezali en tout cas maman là bon na zangi maloba pour ça fait débat par rapport à vidéo wana ça fait débat koto boy José Ntita koto boy maman alors mais ils ont ça la mabété et ça je peux pas mon ngo ba bieza le roi complot hein et ça mabé par rapport ya nini ndinga nozaka na banani oh yo passeur de la fois benga yo kenda te passeur de la fois benga yo yate siko zo mo te ke Belleville ce passeur de la fois lobe naza na posa ba comédien ba ya Belleville za mutali boso siko yebisanga tango maman na biso la mbonga betaka concert oso mona l'autre là la concert à maman ya biso la mbongo au yate et kira vesisi mobimba bango ni tout ba yate parce que bango baza batu mo batambola na kobanga nzambe te batambola banga nzambe te to ke musika te pas char de la face la qui appelle lawa au mona sila ya te ya rate to mona madame Belleville siko yebisa ngai maman la mbongo beta ba concert so mona de sila kenda te non kenda siko papa biso José Nzita ota ko beta dernièrement au mona sila kenda siko yebisa ngata yo moko Belleville akangamaka beaucoup plus na basala nzambe par rapport balobi mwana oya tosa maka ye wana pambwa maka et yo so comprendre ngote que ils ont comploté hein et ils ont complot par rapport ya ni est-ce que Belleville za ni ana mbongo futa maman la mbongo toi za mbongo futa José Nzita donc c'est que maman la mbongo sala on a propre volonté na ye volonté na ye avant d'être bike mwana oyo Belleville a soutenir nga pe na ba œuvre na nga OK dans un concert nanga mombo pas na mona délégation Belleville ti va elinga bato siko boni ngai pe na sala ngote pa na ye donc je comprends c'est qu'ils ont kaka vraiment ko soutenir de konaye mais côté musu ça fait parler ba bilor mbongo comme na mutama talana et ça problème quand ozo comprendre ngote so ezaki maman lo mbongo asala ka on elle na bango matalana biso tengeto mona ngo logique pour ba musu bazo lobela mutanga ya na insulte azate banda déjà na anniversaire ayaki l'anniversaire ayé à PC la premier ye ngane to na rendez-vous le 30 max
Ngane tu as rendez-vous le 30 max donc vraiment bon attend répondre tu attend promotion. Ozo mona. Non par rapport à Lombongo. Babia ya qui déjà na anniversaire il y a Belleville Candy. Jour avec au PC cadeau avec ça quoi cadeau surprise. Aïe après à lobby li sous na chez. Mbongo na yo liaka na banane. Mbongo na yo tala nzinga na yo kala mbongo na ngai liaka na banani. Tala batu nini entourage neza banani. Belva liaka na ba fele, aliaka na ba mama veuve, Belva zaka na ba sala nzambe, yango moni pe ba sala nzambe baza en retour et pas Belvi. Exo, il faut tala nzinga no parcours à vie na sala ngona banani. Tu vois ya tambo na banani. Ce qu'il faut tala, il y a tambo na ba ya mikolo. Oyo déjà si be spira. Baza na venir te. Ya zo kangamana ba PD. Ya zo dédicacer ba lesbienne. Yo kanise tout autour wana nzambe likolo zo sepela. Nzamba boma Sodome na Gomorrhe pona bato wana yango bato bazaka pembeni na yaya. Bianca. Mozulu bo yaenda tambo na bango nyonso. Nazo yebisa yo, yebisa nga so moi da madame Belva va na Christ aboki chéri ko betox. Te nante. Mais yaya zo boka mura. Mura waza soni na compagnie. Soni na compagnie pour mura za nani? Mura. Ibo yebite. Yebite lobati. Mura. Na ba rezi. O yebate. Ti na yebite. Baba default. Osomona. Sko bato yaya akutwa ya kabango wana. C'est que autant na basana nzambe te poza na bato. Akotambola na bato na ndenge nini. Osomona te ke sani na ye. Na basala bandeko mususu et que ça sani moko bako vanda assiette moko te parce que Belva zo kanga mana ba mama Lombongo. Ta muto ka mama Lombongo afanda o tekla Belvi billet na cher. Mais mpanzi kuna ba kanga mana bango na bato mususu baza bien. Ba artiste mususu ndeti ba Theresia ba binsega mususu baza na bango bien pour et pas besoin soutenir ndeko na ye. Asani. Besoin soutenir ndeko na ye. Au moins on te que na zo conduire kine a conduire ya erreur. Oye mona mukolo ane loko te. Ndani? Ye mama ono tangi komo ye mona azane loko te. Siko ko soutenir moto ye oyo azane loko te ke soutenir moto pas azane loko te. Bino mbebo ane loko te. Ya lo bibi no ba pamba na tala ki émission ne moko il y a déjà des jours bien ibo ba pamba lelo ye a komi ko se permettre on va fongo chaîne na ye mambozo kende azo tourner ba film na mambo belé bino bolo ba na bino ka pamba Malamu Toza kakawa. Torota esika nzamba kumba biso. C'est kazo qui est bien. Ya akota monde si je savais kalaté. Akota monde si je savais. Non loba non akota monde si je savais kalaté. Balobi babundisa rabane lakate. Mone laka oya sala eloko te. Oya ozanga te la marolata. Na mbongo na pashi. Olekata na chaîne na ye, o tourna. Azota ma $10 na pesa yo. Ofana kiti ofinga mutu amenasa yo te. Mutu asala eloko te. Yaya eganga kana miso nzambe. Loba ba liambonga Belvite. So ba liaka mbonga Belvi. Eke omota loba ngana benga la patronne te ti est consciente et ça ta intimité 2 jours te. Alobi na tongo na 12 heures vidéo. Na otu ko tourner kout na ndako Belvi la patronne journaliste ma tourner na ndako nani et pas la patronne na otu ko tourner kuna vraiment bato balukaka ngana la patronne to kabwana wana za leki na nga za mwana na nga mabokele tata na biso théâtre donc moi to kabwana ça te yo lelo muta bongo yo zo vanda na kiti po tukai ne loko na malonga oyo lataka bien kata donc so ayo ki bongo sepelate on lataka nini on va no critiquer robe mutalati tala papa na biso sonika futa ba noloba est-ce que oso mona mipenda Marie Misambo yebisa biso so mona mipenda Belvi critiquer robe na bango balata ki kuna na anniversaire tozana tawana te muta famille bota moko ta ko vana sala mamba robe na analyse ça te alati robe na ye menga sikoto na koti na catalogue robe wana na tali robe wana bo na zui soso mutakala na tie mupandi au quotidien na robe et ça li mama
Olili maman. Yaya. Na tali robe na pamba. Nga pe na metaki na molimo esuki ana geno. Na tali ngabi na likola robe te amukuse. Et c'est félicité. Et c'est félicité. Na meki robe na nga mulai. Et suis ngabi voilà. Biloko bisoto rolataka yango. Moni yo zatai mabe. Eko koza robe olate sala lokwa mulongosi. Et ça lokwa entonnoir. Batie lokwa entonnoir liboso parce que bazo mai ba verser na kati. Ezo sala bien te ba mba. Tala robe wana bien, tala na soso mutakala. Docteur Laura, so som tara to côté na robe. Na robe. Comprendre. Te yo to so mama be. Comprendre tiko yo. O mona ke robe wana. Zango so ya pamba. Laisse som takala. Izandini. Fifi mama bilongi na biso ya famille. On se za bataille na biso ya famille. Continue. Sokozi misilolo. Otalisila, otali bianca, bataille na biso ya famille. Fifi mama bataille na biso. Tala obe abobo. So avant de faire que la maman bango. Na kutu naza muke partout. Mon talanga. Donc yo mo doza muke o miyebi biloko nini oyo kolata pour correspondre na nzoto nanga na taille nanga. Donc ko luka kelo. Nako na ta kola likolo nini. Omona mislolo so alati kola nde sakelo kwa witite. Mislolo. Osomone na kola. Ya hotelema. Bandeni. 8. Ale koma. Ya funda ba te panzambe. Ya funda ba te panzambe. Ata imabe. Donc na ta. Azata imabe. Afuna panzambe nzambe poko sala ngata imabe. Atuna papa. Ya bato nyonso bazono yema be azofunda bango ka epanzambe afuna nzambe epanzambe nzambe sunde kasi po mutasale wana nzambe kasi mutasala ebongo nani nzambe akefunda pa nani nga napesaka nzambe merci Seigneur parce que osalanga likolo munene na se mukie zwa lokumu parce que na taille nanga mabe oyo j'ai des bons tontons. J'ai loué une maison. Siko yena taina mabe. Oli accepter taina mabe apesa nzambe merci. Pourquoi ngaka toujours kotuka nzambe? Nani? Ozola ta biloko oyo nzamba ko lo baloki oyo te. Na kana peso nzamba fia kolo lisusu po kimi susu bo. Wala mislolo. Siko boni mama na bango ba kondi en erreur. Ko ngai Belleville ngaza boye. So na tali na moni la patron na telo mo boye. Omoni dans l'anniversaire à Belleville, à ta robe moi non avant na kiti. On sentit que robe à mère et soukia. Les qui genou. Et c'est la mère qui to quoi. Na talon, na pose na beta. Ce ko boni yaya. Du kuma kolon pe men koso. Motiki ngo sudi banda. Siko tango vanda botali mama moka mukolo le kuto soutenir dans lekini oyepe na TV za ko appuyer ngo alata makage. Ata makage na bloka tirki. Nini robe yango na pe totalité robe bimi. Bino bomo sama be bomo za soki mutalati loko na bomo lukati place biso famille ezala ka bolandi yango. Muto za na tawa na zate exo. Nganet na vandi boy na besoin de robe madame Bellevue wana. Ça kitoko ngape na kanga ki photo na tinela petite sœur dans les États-Unis. Bifama na mona robe za na magasin bobona ba pese le biso na référence obi ke madame Bellevue tekisi robe wana donc si les influenceuse na e comme musika non yebiso soka lati eloko boye nazo loba na yo robe wana modèle tekami na États-Unis petite sœur nanga zo tuna nga binanga yaya na monyango awa siko mutabimisi lokola 87 € na ye a sombi robe na soki to betango déjà na dollar déjà à propos déjà ba sana ndambo ozomona 873 euros 873 euros siko so to betelango atako to 87 € to keka na 87 €. Ya kosombela ma déjà 100 $ za facile, c'est pas donné à tout le monde. Siko mpanji kuna balata ba pesa ba ti ba prix combien? 237 €. Bino bozobela 800. Yekuna 200 bien kata kuta. Bino bokiti ngo te. Bien ka, loba na ta vérité. Basima aluka kitoko olata. Aluka telo à 500. Aluka
aluka kitoko lata akomi da mama leti ya ba combien ba robe milaye ça les bien ya mikuse sauté ya mikuse sauté pour le colizate bien que nzambe na ngai ozoma mabe est-ce que yebi ko ozoma mabe na bi mabe na bi ya solo omotala omona vu ko linga te bato ba fingo neti nga na taka ba pantalon nga makonene na nga mukie na luki chemise na za fier na taille nga mabe na za rango vraiment trop fier et puis trop sûr ozomona siko boni yo mutu ba pesa taille ya mabe omi yebi ke na taille mabe mozo luka bato ba fingo ka taille mabe poani. Ah donc c'est que ça là on encore mais yo mo za posa bato ba fingo taille ya mabe yo mo ko na posa bato ba finga yo ozomona nzamba bi mi batela nganza mina batela yo boni nga lati ba veste nga minene na mi bateli na nzambe ba bateli nga pe alingi kuta mta finga nga bia kata ima so mi bateli na ote ça ndeni otala video mo boy ba mislo ba bina mislo la pesi izandeni kazi mislo za mutema mama apesi solo kazi to yebate zuma simba moto akoya na babeli c'est que c'est pelaki ya on est ça que zanga bakaye misulolo za mutema mabe moko na ebite bazo wapi misulolo palo ça na loba na yo eza na luka video wana ezali ezali na ou alon lu ezali et pas zoom ezali et pas Hervé ezali et pas Aminata son père pesa na luka video na loba no misulolo apesa si sikoto masimbi mutu wana bando zo nini selo yo bagangi misulolo bandela yepa lokite abaluki pe azo si basepele na mutu basekaki moi na vie kolingaka to opesaka bato mosusu accès na vie bafinga yo te miyeba oza ozomona ngai na miyebi oyo naza yango mona naza fiere na ngai donc c'est ovandi olingo opesanga ndeti conseil par rapport ya babiyema ya banini oloba ndeni ndeti yo bona sono exo oza un peu costaud oza mukete oza normal oza na taille no bien olata veste olata jean olata tout esalo classe esalo bien mais eza sikoyo eza lokola na biso oza na bacoutrement mosusu tokolata te neti nga na kolata sengle te na kolan te na sengle nasala yango te c'est yo moko mifingi menga mo déjà na mipesi bato accès basekanga ozomona siko eza na bacoutrement mosusu ya soki alati boye bato nde dafu bayebisaka ke omoni boye te eza mabe bato nde bakoyebisi te yango omoi na mokili zalaka na komikitisa mpo bato basungako na vie so oza na komikitisa te boso yaya pene afanda pembeni na yo boye afanda eti awa abiopesi conseil par rapport à billet ndenge nayebise yaya folata baroba milayi soit bapantalon minene omoni te banini nzambe asunga biso bapijama to banaolalela lelo ekoma tokoma olata yango partout ozobima nango eza nango mpe moins cher ya ba $15 eza ya ba $10 eza nango ça dépend ya mbongo no oyo koluka ya ba $20 ya ba $30 ezali tellement nga aza nga na makoki ya mikie yango mona kena na luki mo lelo nga $15 ya $20 na tie na nzoto na lati kitoko na bimi propre na miso ya bato tande na lati pantalon nga makomi nene na bwaka mina sengela nga sali nga classe kitoko ozomona siko nga latelo omote nga mona za la déranger na za gêner ekomela nga lokwa gêner na miso ya bato dans mutu na komi lokwa kope komemisa bandeko mosusu nde lisumu donc pesi bango accès bafinga na bango yo kaka po déjà yo moda so lati mabe oleka nzela obika mutu mosusu oseka mutu aseka na consentiment na ye te mais yo mutu oatire ye attention po aseka yo ozomona yango babilo mosusu fo oyeba eloko nini nakolata na eloko nakolata te en tout cas bato vraiment il faut bozala nini bozala wana le 29 mars bozala décidé bomona accoutrement ya madame Bellevue place bo comprendre différence ya mafuta na mai place bato ba comprendre que Bellevue aza nani oyo pas aza nani donc basalaka mélange ya torchon te na donc basalaka torchon te na serviette donc on mélange pas les patrons et les domestiques nani nde torchon nani serviette nana bengaka mwana moke ya lotete na ye ava biso toya bajali oyo ya liboso ezaka banani te leloko wana moto aloba mwana moke ya lotete na ye ezalaki sila nde moto aloba bongo monsieur sila
Voilà, tout le monde il y a Gabia hier, ouais. Il y a Gabia il m'a bé, lobby vraiment il y a tout yo. Ils a été bêti mbala mon quoi. Donc jour à Goya et aux ama bé. Il y a Gabia ça ne loka il y a extrait au global sauté. Na awa ata bata poto. Est-ce que bata poto to biso to eba ke batisa bota lea. Gabriel mutaye nango ti. Siko ya sikani neza nango. Esike ça te azane loko siko ya te. Pour soka ye madame Belleville, bat ba yebi vie privée ne baza ba oya. Soka ye li 7e bagarre pa azana ba vie privée no yebi a oya. Mutu nyonso to Gabriel a oyela. Gabriel pe azana bato bat ba yebi. Asala pe buzo bana bato musu yo yebi tenga na yebi te me pamela matonda yebi. Sacha a yebi, Jema Ibele a yebi, Mamumulu ba yebi, d'autres personnes pe o basani ba yebi vie na ye baza. Donc bozo banga na binote soka yeboye po muto banga ya zate to zele maboko fongama ya sone zate Belleville azala insulté banda nini jusqu'à présent ozomona donc eza na lifinga moko te o Gabriel oloba eta madame Belleville saki bote donc ni mafinga aza toujours Poutine soka azaka na mafinga sika tanga kenda pota nga popola ngo tanga ute pota leke pa if nani et pas if pan combien de fois azana ba argumenté c'est ko inde ti yozo imaginer so inde po ya lobi ke aloba nanu ya lobate jour ko ya a loba ndeti lo mo ma be sala ki et ça ya a combien de fois tango ya yaka amona bato batika yango to lobi te tango ya yaka to liboso bato batika na noko na ndako nana kena la mukana ACG yete to Belleville ya na oloba na ke baba tu babata me baliko na mayele batela réputation église batela réputation abima on m'a été porte bolia miniature pamba oyo kasoni mona terre na bima na oye biso to zela ya soka ye na oloba no apporte bolia romata et tout OK nini cinquantenaire. Tout rock la mukana cinquantenaire. Ah la mukana akufete ala mukana cinquantenaire. Toi la posa na ye. Ye fa ye ko bimisa makambo o ya bomba mte. OK nango te. Il fatika ngo. Ngala sebela docteur Gabriel wana wa ya makai na poto mundela ntuka nzambe ba pambolo ndongo bendela biso ya Gabi mai to zaka na posa ya Gabi na Kinshasa. Ada cher Gabriel na oloba na yo donc fa ki nango te akokena makambo ate ava kufa il faut mutamta so par na ye o Gabriel lobi parce que ye pa ami yoki apaki ba bombela apaki ya yo sambusa le abotara batiso bibisa on la TV le na loba yo te ke ba muta bata mal ko na mayela to zela koma mboko fongama c'est que mukolo bino pe bu sala izama bien na ebiso cinquantenaire. Voilà, merci beaucoup. Bianca Zanga, to komi na biso presque na suka ya émission na biso ya mukona lelo batu ba de retenir nini par rapport batu ba retenir événement za moko le 29 mars na showbiz to ebele vraiment wana pour soutenir Poutine de l'écriture. To ya vraiment en tout cas batu ba za de cité et pays na pays aya na drapeau na ye quoi. Vraiment opération RDC to tomboli. Nini boy to tomboli. États-Unis, Canada, France, Belgique, nini Burkina Faso, nini donc délégation ya na drapeau ya pays na yo donc et ça la biso bien pour te confirmer to la bango que madame Belleville alingaka bango toujours na boanyoka na boania vraiment merci beaucoup na Lama ma chérie, merci beaucoup à maman José Lussadissou, maman Claudine Bokatola, ya Sylvine Jolie, babi vraiment biki rouge gorgé bango toujours. Merci na maman Germaine Makesse, maman Germaine Bidi, un grand merci aussi à maman Niba Super, maman Ningo Yamputu, merci na Mamita Dina de Belgique, un grand merci aussi à Maman Sakina, la grande H. Merci à toi, Evelyne Duchesse et Tunani, Babi famille Tunani Mobimba. Merci beaucoup à
merci beaucoup à Nanou Lungengo, un grand merci à Pierrette, merci beaucoup à Renate Kitenge, un grand merci à Deyo, merci à Chacha, merci à Pamela Matondo et merci beaucoup à Papa Nabiso Robert Rombo Tunani, babi vraiment yo yangwana papa jamais rata et merci na yo moko Exode Mike Bindingo kantina na GI Télévision. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour Nayoko accepter invitation Nabiso. Voilà, tout a commencé en bonté, fini avec joie. C'était là l'œuvre de votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, l'élève de Casse l'artiste. Je suis Exode Mikebi. Je profite pour dire un grand merci pour l'assistance. Il y a Chacha Mona Souka Songi. Merci pour l'assistance. Il y a Pams Matondo. Merci pour l'assistance. Il y a Deo Bozala Kiwana. L'émission est Sili Dango. Je profite pour dire un grand merci à celui qu'on appelle Esta Morena, la parisienne d'Elix, Joyce MJK, Jessie Moulombo, Binoana Bozala Rapinza, base Nanga Penana Lingara Bino, Makasi. Vraiment, je profite pour vous dire aussi un grand merci à celui qu'on appelle Eldine Mikebi, Grady Mikebi, Sandra Riziki Motema, émission Oyo et Sili Nakombo ya Claudine Bawete, Wanaza cher Ponangai. Alors, je vous laisse déjà. On se capte. À demain. Bye bye.